Avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez nos vidéos. En fait, ma chérie, eloko bagrand ya awa côté ya mokonzi bakoyebisanga jour moko balobi Félix alingi tellement pouvoir que ntango azwi yango asinyaki badile na ye ya solo na Kanambe. Ntango azwi yango alingaki sikoyo akoma président oyo bato tu balingi azala na babengo nini, azala na domination ya peuple donc makambo tu ezala buzoba ye azosala na Kanambe na bato na ye peuple eloba eloko te. Donc du coup ayaki kozwa babenga nini initiation awa basalaka initiation na oyo nayebi te si tu te rappelles période moko autaka ayaki awa direct akendaka oyo bainitiaka ye kuna na tata makolo milayi wana ntango bainitie akoti makambo or na Brazzaville abalaka biloko yango mibale oyo moko ya bato ya kala wana ya bakorisa ya bamathias dion wana mpenza ya bango bakotaka wana ya bango ndireka ya bamitu baintellectuel babiloko ya ndenge wana maintenant mosusu ya papa makolo milayi wana mpenza ya bakisi yake na kokota oyo ya bakisi sikoyo baame oyo ozomona ezokende pembeni na ye moko bato baoloba kaka Kanambe. Quand tu regardes bien, quand tu parles bien avec les grands qui sont initiés ici, bakoyebiso ça n'a rien à voir avec Kanambe. Ye moko ayebi eloko ayako signer awa pour que azwa pouvoir. Parce que ye pe na ndenge ya pouvoir alingaka azwa pouvoir comme ça, hein? Ye pouvoir c'est même pas pour que Kabila tike tranquille, ya ko zwa pouvoir pour que peuple linga ye, asa na domination na bato na ye, ba base na ye, ba taliban na peuple congolais mobipa. C'est ce qu'il était venu chercher à signer. Oh ya biso awa, oyebi ke zalaka mabe parce que ya biso totekaka milimu, ya biso ezalaka makila ya bato bakufaka. Tala présidence ya Kanambe. De toi moi bato bakufaki oui, ya Kanambe pe ezalaki ba masse bato bazokufa. Ba guerre ba nini mais ce qu'on remarque bien, il y a Kanambe eza ya batutsi pa bango bana ba rythme na bango ya ba nilotique. Il y a bango eza neti ya biso ya Congo Brazzaville. Il y a bango eza ce qu'on appelle les âmes de masse. C'est pour ça ma chérie au monaka beni wana. Beni ekotila te tant que ba Kanambe wana baza wana na ba Kagame. Beni ekotikala kaka ndenge wana. Ba mwa ba guerre ozosala makota ba Kivu eza ba âme na bango bazo pesa. Mais bazo makia on ndenge ba guerre, c'est pour ça que kosila te parce que plus ba âme wana bazo koya, plus bango bazo konza kaka RDC. Ye Félix ayako zoya ye awa, mais ya ye eza ya bato na ye ya pembeni ya kokwea. Opesanga raison, toza awa. Nazo biso la prochaine à tomber c'est maman Marthe. Comment tu sais? La prochaine qui va tomber c'est maman Marthe. So maman Marthe akoye année oté, maman Marthe akoye même année prochaine. De Félix akosimba mutu mais tellement aza avide na mbongo na pouvoir akokunda mama ne na bonheur nyonso to na ko continuer ko kwesa ka bato parce que pona ye pouvoir faut tikala parce que ayebi ko balingi balongola ye na équipe na ye wana o basineke deal balingi balongola ye ata même lobi balingi balongola ye il alingi kokende te alinga vana na 5 ans ali ya mbongo ebele. Félix est attiré par l'argent et par les honneurs. Il n'a jamais connu ça. Asima mbongo boete, asima ba honneur boete. Donc lokola bopesi yango comme neti mwana muke opesi jouer na butu na tonga zo kangama nango kaka alingi moto muso asimba ngote. Alinga simba ngote. Vous comprenez? Donc le problème de Félix c'est ça. Et là quand il signé par la biswa, yango nezo ko esa e batunae. Ça n'a rien à voir avec Kanambe. Ba ko sabinote. Ça c'est pas les histoires de Kanambe. Il y a Kanambe eza ya ba nilotique ya kokota kuna te. Kanambe a initié eta. Ye Félix ba initié a. Ayako signé na loge tata. On est loge tata na ezala bakisi belé. Bato belé ba jeune belé ya Brazzaville yo yebia. Bana makati. Ba msusu ba koya kaka pona pouvoir ba ko luka na mbongo. Renseigne-toi, il y a papa na biso makolo milayi awa. Maman, ya eza ya dangereux. Ba mélanger ba kisi, ba mélanger ba rite écossais, ba biloko ebele ba mélanger na kati wana. Il y a eko luka ye awa. Pour soi-disant zwa moi protection moko boye. Et puis pour pouvoir na domination. Tala ndenge zo memaye.